informations. Selon le potentiel qui est apparu ce matin, sauvetage de l'accord du 31 décembre, une mission de l'Union africaine attendue à Kinshasa. Toujours les potentiels qui titre à la une, le rassemblement ignore Bruno Tshibala. Je vous recommande d'acheter ce journal-là et puis on a procuré pour avoir d'autres informations fiables parce que c'est-à-dire chaque matin avant que Bima, ils a très très important aux na journal parce que surtout en période de crise de creux, Adolphe Mozito perce dans l'opinion. Moi je pense que de partout, c'est-à-dire au bimi rapide dans la kiosque nabino, au procuré journal le potentiel, au projet d'information, Oyo et Singeli. Alors moment opportun. Donc, c'est un sujet principal, il y a Tongo à l'élo, mais avant tout, toujours la rubrique Nabiso, temps de l'évangile, parce que l'élo, toujours a le plaisir, il y a Yamba Bongo, M. Stani Mayemba, les serviteurs, il y a prophète Ibambo, parce qu'il faut qu'on se le dise, l'élo Boibi, il y a Makamoza, Kolobamamo est belé côté évangile, à Olamboka Nabiso, Boibi, qui a passé un phénomène gégé et tout, tout le monde est bon yango. Alors, tu vas observer, tout le monde peut que tu es belé, tu es plus focalisé dans le miracle, c'est-à-dire tu es capable de l'église, songolon parlons prier pour que l'église moussou sous ce qui est passé on a mis colo yo azo koi sabatu azo big sabatu on s'est dit tout le caméra tout sur la yango na bateau bako évrer pe na makamango ya nzambe. Alors yango lelo na rubrique na biso temps de l'évangile to bien ici monsieur Stani on a apprécie déjà Mbote. Bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Alors tout ça la plaisir Rosana, il faut dire que vous allez serviteur, il y a prophète Libambo. Oui, nazali moi on appelle Mosala moto na nzambe Libambo Tchaikolo ezali kambo étrangeté. Eza conformément na mokana nzambe na Josué chapitre 1. Josué azaki serviteur de Moïse et puis nzamba a répété en haute voix. Donc ngala za fiya kozala mwana pe Mosala moto na nzambe Libambo. Alors Tobengayo ni évangéliste, ni pasteur, ni apôtre, mais Tobengayo serviteur. Un prédicateur, un sacrificateur dans le Matata. Alors maintenant, ça fait combien de temps que ça est vrai à Nassima prophète Libambo? Alors, Tozo, Kende, 30 ans déjà dans Moussala. 30 ans de l'évangile, Nassima prophète. 28, 29 ans déjà dans Kata Moussala. Donc on dit que Nzambe Nassima vous êtes trop jeune. Jeune, penza l'inde fouezate, mouké penza, oui pena nous vit ma casté, et l'engpe à viezali, oui bien monté mais l'engezali. Et l'engezali. Alors tout on va directement la sujet na biso le miracle. Alors tant que serviteur, soit prédicateur et pas prophète Libambo, d'abord to ba le miracle et l'accini. Bon le miracle ce qui toque définition na dictionnaire. Et c'est le comment invisible au moment la visibilité. Ne pas bien qu'un miracle. C'est ainsi au comment même n'angamba magicien, bazala miracle. Et le comment est invisible ne toganga au nom de Jésus. De mon sort mutakwe. Basimi dans d'autres côtés. Alors n'angamba on a pesali. Donc miracle na boye, to ko le bangon nan te que ça divin. Oh, et ko que na partie mi balé parce que nous savons que nous avons des esprits. Où est-ce diriger monde lelo? Esprit Nzambe, l'esprit à Satan. Alors, miracle na spiritualité na ngona ngambo abiso, eza fait moko ezo benda ba non croyant. Ba mona ke Nzamba za quelque part. Ninga sama ke tangwa ya Eli. Abito tumambeka totala Nzambe nini ya kosala. Alors après Nzambe wana kosala, to koyeba nani amemi Nzambe ya solo, pepe plein so balanda. Alors miracle ezali fait moko ezo pour na biso ba chrétien, pour na doctrine et puis na molongo, na message. Et ça qu'on ramène, bah non croyant, bah y a pas na crise. Alors si on a côté déjà, na kata kolo, miracle les autres monanzo tu causes à soulever le mot ya étrangeté, ya sikapete. Ya sikapete, mais qu'est-ce qui fait que l'élo population va te belé bah au prier, bah on a plus focalisé na miracle. Tout le monde même hein, boye belé le 28 pas au tambo là. Boye belé miracle, mais au monde on a ningi pasteur à l'obaki, mais la réalité c'est dû à quoi la population va focaliser dans le miracle surtout dans l'église. Bon je crois que loko mutuya batu peuple nzambe baeba ils ont manque d'abord la connaissance batu ba s'attacher na Jésus sans que baeba nzambe na bakanzamba za bisika nyonso ako mona pe batu nyonso
mais bato nyonso baomona ye te. Mais sans que baye parce que tant ba okende bayebi de ki kolo azali Jésus-Christ non aza kolo azali sauveur na lettre to na parole c'est bien mais kolo yango nani ozomona donc bato baye batali miracle oui biso tolandi Yesu d'abord mpona etobika na maladi te mpona zwa exemple lokola moto lokola Lazare abotami pauvre mais Yesu aye na mokili alingi ye makasi. Lazare akufi na malade, Yesu abi malade ou malade wata akufi. Yesu aya sécurisé, on l'a c'est quoi riche Lazare, a sécurisé ka pauvre Lazare. Et puis histoire n'est que kuna, il azaki mutu munene kuna na bokonza nzambe, hein? Bon, moto abotami aveugle de naissance. Asenga ne ka bon nzambe tango aye abi moto abotamaki juste kaka pour gloire nanga et se manifester. Mais combien d'années? Azaki aveugle. Donc lelo olingo lobaki batu belé ba comprendre évangile te ba comprendre pe ndenge makambo tambola te. Oui, parce que lelo miracle pona bato yo bazo salango hein pour miracle za nanto na biso. To ko boyango te parce que za parole ya nzambe. Mais ba fabricant un miracle. Ba beloko moko. Dieu le tout puissant, il agit. Ba fabricant un miracle. Ouais. Donc il y a des gens et ça na bato ba fabricant qui ba imbo la biso très bien. Donc ça dit bato ba forcer un miracle to lo ba bazali. Oui, azo créer miracle. Bamsu batindi kaka bato musu azo créer maloba moko boye esalo mutema passe na kati na yo pour après tant vous allez émotionner soka ti moi geste muki ok ozomona donc ba fabriquer un miracle ba aller musu sa te azo biso makambo moko za na temps ko vérifier ngote parce que na kati ya miracle tu na guérison tu na deux miracle alors au mona mutu azo bondela pour la malade azo ba bikisa mana komo na Yesu mais azo c'est la mutakwe weza guérison guérison za liende lelo toujours ba makambo ya ba bona kota sujet musute mais tolo ba bonganga nzambe wana za don ya guérison ba roza ba sacrificateur ba bikende kuna ba tia mai na boye ba sukola lèpre longwe oso mon sacrificateur atali maladie boye wana za don ya guérison don ya miracle okobika pe na maladie ndo moni batu mususu mwana full boye mutakwe bu alamuki akena ndako na bango kaka Tibero azaki nango et continue. Mais Pierre a monaki miracle. Abiso avant ndima ki oya na ibakeza yo oza fantôme te yebisanga na place ozali. Yesu abiyaka. C'est le miracle. Atie makolo likolo amai. Mais moi zinda ki. Mais abandi ko zinda. C'est pourquoi je dis que miracle aza guérison te. Bon pasteur a télé na miracle, ma bossa ntam sous guérison. Atem la miracle ma bossa ni amo guéri. Alors miracle batu bakoko ko ndenge course ya lelo ezali nazo ba fabricant na bateau bazo ya koluka miracle mutu ye moko a préciser miracle or nzambe aosala na volonté na ye toko nzambe lokola on peut pas dire que faisons Dieu à notre image, c'est Dieu qui nous a fait à son image mais lelo tozo sala nzambe na image na biso nzambe ya bakoka boya mais nzambe za tarif te ya omoni bato bele mona bengisi ba maladie ndenge kaka bato ya ba docteur traditionnel bazo bengisaka na bikisaka hémorroïde faiblesse sexuelle sida tout ya lundi tant ba ya lundi il y a rien qui se passe pour nous même kolona prévoir miracle te pour na peuple donc à prévoir guérison te to ba ki ermoro pe ba patient actuel baza ko impressionner bato pour baya envers ba eza publicité ba sala mutako sala publicité na comment nzambete quand on dit baya nga eloko surtout beaucoup plus on a contact nango so na bengisi bato na journée moko et puis ça va ba ko yoka o nga na za prier à kosala c'est prêcher la parole de Dieu o un serviteur a prier à kosala à tout moment taka lala la muki c'est prêcher la parole mais le miracle dépend de Dieu na côté les masoki mutoye a kuta na miracle parce que nzambe soka zawana Alexa Gelembonaye parce que ndenge muto ko bisoke bien un pasteur prophète a bisoke miracle tango yaka na nzoto nanga na santarango na bongisa yango déjà que miracle ya kotemisa koka yango miracle ya kosala boye yango non so bani ndenge wana etike sunzambe te comme fétiche ok si on a joué que samedi na bikisa kaka mbasu et comme fétiche donc roba ki nzambe système ezaka système ezate nzambe azoya na mukona ye mukota msunga na tie jeudi pour na miracle mais nzambe ye lundi à cause de cette église mbate pour na jeudi mais tout qui n'est pas tout pas parce que les lots tu dis que tu as ba difficulté belé la mboka tout le ba ki ba pasteur mususu ba ko profiter pe de fois na conjoncture parce que tellement tout le monde qui ba ki na assoiffé à voyage ba tout ba comme bozo ba voyage banda ba kama poto
moi mon qui dosa le moment va voyage et comme va sur place est-ce que toi qui va passer mon sous-soupé ou lui va fabriquer un miracle bah t'as un peu des fois conjoncture n'est population va penser n'est pas vivre oui pour d'abord va fabricant et puis c'est mal hein koyoka c'est dur aussi ça équerre koyoka un homme de Dieu nazo ba manque de connaissance nzamba lobi mon peuple périt parce que lui manque la connaissance nausée alors pasteur oya kobondela mutabi ke nzamba la kisingai visa no bimi oza béni au poto siko mundelo aza na poto soki message bimi na mundele kuna ke fois en Afrique l'Afrique c'est la malédiction l'Europe c'est la bénédiction et ça manque de connaissance ningi biso ba africain na ba passer tout ba kasi po batu baza focaliser comment on est Europe c'est la bénédiction siko soki Europe bénédiction mundelo azoya awa bo abosani batang na mokana nza Bible lobi na proverbe abi défaut moko o Kohelet alobi hein Ecclésiaste abi défaut moko na moni na se ya moi eza ke bazui ba place ya ba riche ba pesi ba pauvre ba place ba pauvre ba pesi na ba riche soki na ba territoire wana na mabele boye géographiquement parlant na ba sous-sol na bango ba minde bazana eloko te nous sommes des riches. D'ailleurs, il y a d'autres personnes, même d'autres Congolais qui souffrent là-bas en Europe. Mais pose ta papier, c'est un problème. Dans ce monde. Mais nous sommes des riches. Parce que mon nez le temps à Zoya Ao. À Zoya Kozwani, ni pas bimisa kuna teke la biso. Maya biso mro, bazoya ngo bakekuna batina na moi sachet de buto sur mon cher. Et puis comme spécial. Ne vous pas la biso mro. Manga bazoya ba mimi kuna basali jus. Ah, jus est spécial, faut que le restaurant mro de luxe pour consommer jus. Mais kuneza l'excité. Mais tout le monde qui bino ba pasteur, bino ba prédicateur peut besoin conduire peuple les rares deux fois parce que na maté na bino et ça plus ming maté moko o ça concrété o ba imaginaire au lieu que boté ba ba réalité muso la société ne ba vivre. Et lo kango ndenge sali o passe ningo lobi ndenge nga pesa li passe. Bon na ko mitsa na liste on a té. Na za pe spécialité, c'est qu'un simple serviteur mais lo kango eza mabe eza ke tango nzamba lobi elanga nzamba eza munene kasi basali baza mukie batu basuki wana ozomona elanga nzamba eza munene basali baza mukie pasteur moko moko asala école na biblique na simanda théologie pa ye apesi loko na ye oyo atoza ndoki aza muyibi o respecter ka 6 ans na yo na minerval na yo na kotanga na yo esili bapesi yo titre na passer na l'état ndimi yo mbala moko alors soko za na papier wana te l'état za na doute no makasi mais wa bimi kuna taza escroc on le laisse faire. Parce qu'à côté dans classe théologie siko ba continuer ki verset babi elanga na nzambe eza monene kasi basali baza muke to senga na kolo elanga c'est ce que le monde a oublié mais message à molongo ekozongisa ke il faut mosala uta ke pa na nzambe to senga na kolo elanga atinda basali nelanga nae ce n'est pas à nous soit ba pasteur ba former ba tout mo ba notinda pour le commis encadrer éduquer former et envoyer qui envoie l'autre. Mais danger ça dans la société. Danger oui. Parce que bateau batina mi wana baza image ta monsieur pasteur. Soit pasteur mo ka fanda zoma ke moi no sakoli anotanga kakata msuno mabonza. To succès na ngani na partager te. Pour kuta de ki terminer te na kata église qui te bimalo ko nkoyi ba tongo mi ba ali misatu. O te pona ba responsable nyonso. Mais différence mo bon wana za nango leadership tout ça. Mais okuta ngote na image ya. Maintenant surtout que kuta na musique Alain Moloto azo mbisa batu nyonso à la fois na ye soki micro style oya zui oya yembi ake ozomona azo tika mais mutu muso atali ke oya kozwa moi loko na écarté na formé pas comme passer na ndenge mais a dépendra nga pesa nga mo ba bon makambo na pesali ba muso azo ko supporter ba élévation ya bana bango mo ba encadrer ko boko supporter parce que tout qui malembe mais non ba église au mususu donc quand on église mususu bazali au moins la passer azote ya batu miracle ko sala mais lingi te batu ba une église na yeba ki nduluka misala ça dit ba vanda ka wana mayo sa bango bi miracle mo ko sala pona yo oui mais c'est que route mais mutu wana na diplôme na ye ana papier na ye mais boujaka ta vanda ka na église est-ce que ba message ya bongo na ndingi via ko tambola lelo est-ce que c'est normal te yango toujours ba ke miracle le miracle de Dieu ce n'est pas le fait ya kokitsa ma patadie béni hors de l'église. Nous avons pambola ka libanda ensemble. Pambola na kati neti nga sengi nzambe pesa nga musala. Nzambe kozwa jamais lokola télé set boye ayeko tiango na assemblée moko bongo na bandiko evre wana. Ozo mona fona ke le lukango libanda.
travailler dans mon nabiso c'est autre chose. Miracle pour tout le cas, on a miracle, toujours un miracle. Dès que ça fait moi ça visible les camoufles spirituel. Sans pourtant la matérialisant, sans pourtant comme un système. Mais na salle le comme ko kamusio. Tant que kamusio faut se go na tout na comme on pierre, tant à prêcher. Ezaki signe te que batu bakoye. Mais à prêcher pour miracle la monene. Ou ezana kati ya sangomala, mo ezana kati ya Bible. C'est la conversion. Moto bon la motema na e pa na nzambe. Donc je pense que ce qui soit là miracle la monene c'est la conversion, c'est-à-dire moto bon la motema mais église ezawapi. Et na bino so ki ba na posé ya ko bon biso tozali boulevard Lumumba okiti na Bibwa arrêt Bibwa le cas aéroport leki eza musika te ba biso se koma nango ba speed de vie ezali oui comme ratiko na bien sûr ba taxi pe Alix ezali VCB baté okomi Bibwa na arrêt wana okiti moi venir landi liboso eza hôpital moko eza ya sida. OK langage eza moi vulgaire hôpital à sida ce que tourni tous a juste na coin ne bandelewana. Donc vous priez à quel jour tous allez j'ai dit pour na zap na makasi na programme mingi pour faut dire que yo aux Angola mais aux na Kinshasa na zasko na Kinshasa pour na séjour na za séminaire mona aussi ça dimanche oyo na esika wana bon nous tous prier wana ba programme ya kilt normalement fondé. Ce qui une émission il y a ça pour l'ensemble ça. Merci beaucoup peut-être pour la précision et puis à numéro de contact peut-être pour ça puis à la précision il y a très exact après émission. Bon mes numéros pesa vous me laté et ça 089 25 35 498 089 25 35 498. Merci beaucoup, Monsieur Mayemba. Je signale que vous êtes serviteur dans l'église du prophète Li Bambou Tchaïkolo, au prophète de PC Bambou Tebele. Merci beaucoup. Donc, que cherchez-vous? Un contact? Une adresse? Cherchez-vous des renseignements sur une société en RDC? Ne cherchez plus. Trouvez. pageclaire.com.